Salama yele na la vie ya lelo yo. Oh afimiko basia lelo yo. Bakopa eleki balingi se banzuaka mingi yo. Baba ya mabala kaka ba retournement ya mibali ya baninga. Tala mobali yo yango ya nini waya kotungisanga luka mosusu nazali engagé ne pas causer. Parce que j'ai vécu ici là dans le concert dans que ce soit na Kinshasa que ce soit na Poto ba concert sur na beta ba fanati baya et à témoigner mon hobby aux autres dégager aura moko ou ils a différemment. Donc ça veut dire et là ça m'a schéma aux alliés ils a bien so il papa mba ibisa inga mona le passé. nazalaka moyembi te na yebi mamwana te bato mosusu na kotanga lo bazalaki moyembi oyo kino biso tokomonaki bango nde danse ezalaka esengo makasi ndeko sanga komona ndeko auti na mboka ya libanda azongi na mboka oyo balobi te promise mboka bakoko asala makambo na ye na kati ya mboka ya bakoko na ye antuka ezali ide moko malamu ezali ide moko malamu ndeko essentiel kokende mwa mingi kotuna makambo ya mosala na éviter lelo yo pe na mboka wana ya bamindele wana na mboka wana ya Suisse wana oza kosala misala no ya kopanza sango na éviter misala yango bandaka yango banda awa to oki kosala ngaka na mboka non na banda ngo na mboka wana donc na koloba lelo to ba kokisa peut-être une trentaine d'années donc depuis na banda masolo ya média en ligne donc bon ba expérience c'est belé tellement mais ils a très important le fait de musala otolingaka ko panza sango ko zoba nouvelle donc lelo évolution ils a très bien ba journaliste pe en ligne ba bimi et belé donc biso to comme ba miaka voilà Congo a plus dominé dans le bolo non pas que tout ça na 450 ethnies na mboka na biso na 450 ethnies ce sont des culture au fait valoriser belé bota la coltan bota la minerai mais la culture na bisopé ils ont la richesse en boka et surtout na mona ka mwa mingi na mikili ya poto na ba mindele basala ka ba jeune culture te ende ko doti yango lelo sanga tokoyoka oyo biso to neglijaka na Congo bazotala kaka minerai bazotala kaka cuivre ne mettre bovalo ba balika kozwa ba tena ba poche na ba bozani ke peuple azali donc il faut totala peu culture totombola yango ekende liboso ndenge yango wana ndeko sanda mwasi kitoko nde nasepeli koyoka nzembo wana kinkester mene ape ya sonamo ape mabe na kimia bisika akenda ndeko zoe obanda koyembe pa souhaite lesi obandaka koyembe pa souhaite actuellement ndeko zoe zoyemba actuellement naza artiste indépendant selon ba content surtout kuta mboka oyo singa te uzala pa mutu donc ah ben Papi Kembe c'est un Congolais Aza Congolais kaka comme tous les Congolais et abandi carrière musicale toujours na mboka toujours à Congo mais biso mimi tout ça na côté des recherches quoi quand je parle des recherches beaucoup de gens font des références na ba artistes un peu connus comme ba Lobakanza ba Jean Boubal ba Jupiter pe bazali prononcer lingala ngo na facilité na ba radio boye et comme appelé belé na kati ya Luanda eza pena radio ya liboso oyo bafongoli bapesi libusu wana ke mutu aloba lingala c'est très bien ingénieur bravo vraiment mutu na ngai naza na esengo ndenge na kumbisaka yo na nord donc naye ko confirmer yango na kati ya Luanda ke bravo ozoko salela kombo ngana lobaka kaka salela kombo na yo o confirmer nga lisusu ke ozo salela kombo na français tolobi bravo bravo nakomana na mitele na mopepe ya kaina mbwasanga mokolo babengaka ye chemishan ngai na milekisaki ya ngai tango ntango ya bomwana lelo nalobi nalingi na mibongisa na luko yanga mobali ngai elenge moseka mobali ya monana te nakomana na mopeni ngano mopepe ya kaina mbwasanga mokolo babengaka ye chemishan
na tanta chance na kinumba je sais pusanie mabalabala o esukaka se na nzela chinois né à Lemba. Mais avantage toujours à mon DNA, nous avons tous la recherche, nous avons avantage grâce à l'événement. L'événement, les a été les causes à la matanga, les causes à la fête, les causes à la cérémonie, bien accueil, mon réception, il y a pas condi. Au monde, à bateau, à bina, à ballet, à musique traditionnelle. Et avantage, la mission qui ça, c'est à moi, tout au sein de ça, Bamboka, et bien, province, tous au Congo. Dans Simalango, ils ont des recherches, ils ont la culture, aux adaptées pour la. Imprégné en mboka ino bato ya mokili bozali seboye yo la mukyo tangi kombo ya nzambe te mokonzi kasuzuluka nini nanga ozuluka bomoto nanga ye ata bafinginga nyonso pamba nyonso wana pwete balobaki mabe basalaki mabe côté na Amelia Mwanda maman présidente ya ba Spiritas ya ba to hérité watanabe to peso bambote déjà to kozala wana na pokwa Alain Vision to peso pe bambote peso pe to selo na radio Chiche Alain Vision to zakana ba evre biso mais to zakana ba evre to salaka et communauté zaka tenter de ça en Congo. C'est pour cela, pour ça l'orchestre awa ezara evnana. Bien, na biso ba nyonso tozoyo ka mangala boyoki ndeko zoe nenga lobi que musique wana ezara penza inspiration te la valoriser te. Donc valeur on ça beaucoup plus ndenga Congo en DC mais libanda awa ezara na valeur te. Pour la communauté congolaise nyonso to na kati ya Angola to toza libanda bototombola musique ya mboka totombola penda lingala loko totombola mon émission oyo totombola penza musique ya mboka ba artiste baza bato bayembaka kitoko bazali donc totia bango penza maboko ndeko soye pesa na numéro de téléphone na yo pona ba bazo la numéro de téléphone on a 929 34 21 91. Niveau wana tosangisaka na richesse na biso traditionnelle pour na créer et logo ya sika ndezi no logo c'est radio Chiche et logo ya sika donc ngana linga logo ya sika logo nga mona créer logo ya sika comme style poésas nommé ordo folk. Ordo folk cela veut dire folklorique ordinaire. Donc tout ce qui est folklorique traditionnel tout mélangeant on a ba son nyonso eza ordinaire ou eza ba son moderne. Alors elo mebinga na mboko yo ezali inauguration ya clinique Nzenga oyo ndeko na biso tofandaka na kati ya Switzerland azwi initiative ya kosala pona akoli na kati ya Angola afandi bambule belé akena mikili ya poto atangi na médecine amoni qu'il était bon pona mboka oyo ya fandaki na kati ya Palanka atonga clinique pona bandeko oyo bafandaka toujours na kati ya Luanda précisément na Palanka. Eza moko ya ba chanteur o ayimbanga ok Zoé Bella Misaki Kester bon tant nazoyi manaye a sentir que aza makambo wana Zoé Bella et pas souhaiter laisser ok to pesi ndeko souhaiter laisser mode artiste monene Bakoyemba atosura abenga kinga abisinga bi talo ndoza jeune yo poser artiste c'est qu'on a ça musicien et habité papa na za musicien ozo babi azo banga ozo musicien habité papa na za musicien na otika amina ngai mais après quelques temps après un an après on a découvert musique pour azo bana yo eza hors du commun la musique pour dans la ndongolo et bani koué pour la monde ça comprendre que non il y avait quelque chose en moi qui devait être éveillé et lancé. bato bakolanda biso po bobengaka bopesaka ba opinion na bino par rapport ya masolo na biso to par rapport ya ba musique to ko betela bino to par rapport ya ba top 5 na biso na pesi numéro na biso ya téléphone ezali 929 046
160 bon bolimbo yango la lingala kozala mwa pasi quand même na yebite communauté na biso bisika nyonso bozwami quand même soki na lobi na 929 wana bozo comprendre makambo nazoloba na lobi 929 46 160 nde wana eza numéro na biso bobenga bokoma boza na posa ba publicité leka na radio chiche toza wana boza na posa boya oleka olobela makambo na to bela misala na yo to likambo nini to niko participer na makambo émission na biso numéro ya ngwana naza kopesa na bino nyonso boza kolanda biso bisika boza kolanda biso na pesi bino fréquence na biso tozali na radio chige 90.3 FM na bato ba kolanda biso na lolenge ya zap ya radio na zap tozali bongo tozali na fréquence nini ndokodi tozali na fréquence ya 516 côté na fréquence ya radio na zap Obeti na canal 516 aux Ubiso Radio Chiche ya yengoko champ de production papa ya munene ya bala boko peso ki ozali ke na mwa mikaratano wana te ya TV to ya radio okoko kota na application to benga ka Play Store de ko di application to benga ka Play Store o abasha to okitisi programme na to zana ngoto okitisi radio na biso Radio Chiche 90.3 FM donc ce qui obeti yango bongo ne otwa biso ndeko sanga liboso na pesi mbote na bagolwa nyonso place bazali oyo balingaka faire ekola mobondo po ekamwisi bato nyonso ndeko sanga ekamwisi bato nyonso mpona nini ke mbala liboso bango na banda rivalidade ya fali rivalidade wana kuto je portugais na ndenge likala nde tobengaka kaka ke bafarafara oyo tobengaka bafarafara bakibombanda ya fali na ya fere na ndenge ya miziki mbala ya liboso tomona Fere Gola Bataringe Papa Mobondo a gagné Ipupa Dicap le merveille on comprend auto bengi légende na biso ya Congo démocratique ndeko ndiko benga légende wana ebotima makele mingi kuna na mboka wana ya Congo komona moko ya ba journaliste na biso pe ya mboka na Congo ya Jean-Marie Kasamba te na ndeza Congo kuna na télé 50 aboya lobi fali Ipupa za légende donc fallait pour pendant na comme na niveau ya ba légende té ndeko sanga poto koma na makambo ya légende tikana silisa nanu oyo ebisinga ya fere na fali kasi ya kota mo ke po bengi légende wana po likambo légende wana ndeza te wana zali ba kombo o bango moko ba mibenga ka biso pe tokosala nini tangu mutalobi yo benga ngai boye eza ye mutalingi ba benga yo biso ba tokosala tokobenga ka na kombo o batili ba benga to ke ndeko di ya mbala liboso po batu bamona ke artiste Fere Gola moto ya Yambo Jésus de Nias a teka badon a vu ba vie ebele na YouTube koleka artiste na biso Fally Ipupa na kati yote ndeko dodi na ko sanga pe mo moke kuna na ingénieur to chef na sa programme o bongisa na biso pata mo illusion wango na to zongisa na le temps wana o eza ko pesa mo moto na ndenge ya yango wana otolanda ngo penda bien protocole mingi balobaka ndeko dodi ete ndeko na biso Fere Gola na musique na ye à travers sa kate to na musique na kendaka na ba monde mosusu tete lolenge ndiko fallait mo za la soka yembi mo na mo lopoto yemba na ba nzembo ya lopoto yemba na ba nzembo ke mutu muso za libanda oyo ka pe ngala teta ngo yoka ngo sala bien siko lelo penza na yo ki mo nzembo yo amour illusoire oyo papa na biso Fere Gola beti yango neti za musique na biso te aide di na soko kangimi ndeko sanga ozo kandeba oui bazo yemba donc il a kisi bindaki omoni ndeko Fere amemi biso na ba mai moko boy ke nzembo o tozo ka ya leta pour les temps soko yo kiango donc tozo songa kaka na ba même mélodie wana ba même mélodie o toyo kaka ka ko ko ba nyoka laisser o ko ko ba kadena mais tu fais la sali comme mais kako sala effort moko boy ba mais ki ko sala makasi moko donc akei moi musika tomboli moi eloko moko boy o ba tu babanda ikozela te akei moi musika yango mingi baloba ke tant fallait emba mo ba rythme on ezala ke o fallait Ipupa wana bima na rumba fallait Ipupa wana comment ko sala net ya koma soki nani oyo o mote ke Fere Gola peto ngabeti mo eloko muna ngo eleki mo keldongo longo lokola RDC comme no wana mboka mususu l'essentiel voyage l'équipe boni voyage kimia kola bateli kozo avion kokita na mabele ya bakoko donc besoin esengo makasi bongo pona ke ni mwa mbangu te na tuni ndeko essentiel alobi kozonga na mabele ya bakoko na yebi te pona yebi yo zaka na mboko te
koloba na bandeko nyonso bakolanda biso ndeko essentiel ozalaka non moyimboka angolais ozalaka moyimboka congolais. Bon nga naza nalanisi bato ebele bakozala surpris peut-être balobaka me topesaka réponse te. Nabotama na Congo, nafandi na Congo, mais après naya na Angola, et après Angola na mati poto. Famille ebele bazali awa na kati ya Angola na mopaya te. Bon, ça moi n'ambo ça angolais. Nga donc naza Congo Angola. Donc on va dire 50-50. Donc ça 50-50, 50-50. De quoi va anglais balobaka. Exactement. Bon de essentiel de kolomana yo na mboka ya mondele ya Suisse. Koto ko mati lelo na mboko ya Angola oyo yeko etre biso eloko nini mimi na mboko. Alors eloko mibinga na mboko yo ezali inauguration ya clinique Nsenga oyo ndeko na biso tofandaka na kati ya Switzerland azwi initiative ya kosala pona akoli na kati ya Angola afandi bambula ebele ake na mikili ya poto atangi na médecine amoni qu'il était bon pona mboka oyo ya fandaki na kati ya Palanka atonga clinique pona bandeko oyo bafandaka toujours na kati ya Luanda, précisément na Palanka. Précisément na Palanka, et puis que ça c'est moi de Gododi. Comme on a été mutumuro boazala na mboka oyo ya koleli to na mboko ya vandeli, mais quand même abima ki akie côté mususu atangi ba classe, amoni ki ete mayelo ya azu na mboka na ba pa ya ba mindele te. Aloba ya bozonga na mboka oyo ya kola ki pe asalo bita ne bonte les rendre c'est sengo de Gododi. ezalaka esengo makasi ndeko sanga komona ndeko auti na mboka ya libanda azongi na mboka oyo balobi te promise mboka bakoko asala makambo na ye na kati ya mboka ya bakoko na ye. En tout cas ezali ide moko malamu, ezali ide moko malamu ndeko essentiel kokende mwa mingi kotuna makambo ya musala na éviter lelo yo pe na mboka wana ya bamindele wana na mboka wana ya Suisse wana koza kosala misala no ya kopanza sango na éviter misala yango bandaka yango banda awa to oki kosala moko na mboka non na bandango na mboka wana donc nakoloba lelo tokokokisa peut-être une trentaine d'années donc depuis na banda masolo ya média en ligne donc bon ba expérience c'est belé tellement mais ils très important le fait de musala otolingaka ko panza sango ko zoba nouvelle donc lelo évolution est très bien ba journaliste pe en ligne ba bimi ebelé donc biso to koma ba miaka voilà ba miaka na musala oyo donc to ba so mingi te to koma sikoyo ko betela ba ko bazobo ya maboko pona pe bakini musika mais ndeko dojo ebinga ipeta ngo na yaka mwasika na mboko oyo na leka pe on est essentiel na zape na mobile mission na sala wana batango wana zali archive zali chez l'essentiel TV na tango wana ndeko na biso ba de ndonga utaka kokufa émission moko esalaka penza impact émission wana etalamaka makasi donc nga pena mutu na salaka yango ekotaka na chaîne ndeko na biso yoki bapele ezokokota te yoki lolenge batanzi bakolo basepeli na koyoka émission ya lingala donc nde papa otikoloba ezalaki PTT ndeti émission ya lingala na chaîne ya monene lokola radio oyo toza nango oyo bapesa bino opportunité ya émission ya lingala eza mpenza PTT yo yebini papa lobi bazalaki koloba lingala ya kobatama mais lelo mutu lokola chambre production papa ya balabala apesi occasion na émission ya lingala na bandeko nyonso bakolanda biso nayebi te ndeko essentiel na opinion na yo okoloba nini na sujet wana. Non, c'est très bien, ils ont vraiment très bien. Ils ont même dans la zone qui évolution et côté dans Mboka. Parce que les papa autour de l'Oba Aoke, Nakala, mais ils allaient que Lingala, ils allaient pour battre. Nous sommes le Bika Lingala pour une bande, donc le rôle au bêta au massacre na motu. Mais les Lingala à travers Bino, Negna autour de papa autour de l'Oba ils ont une très bonne initiative, donc moi. Nga pe nazo soutenir biloko ke de musika parce que boko longola vraiment voile moko boye na bilongi ya bato et ça la bien que na Angola moto nyonso azala à l'aise auti étranger auti Congo ayeli akoti Luanda azala à l'aise aibake akoloba lingala sans que pas compliqué na nzela et puis à travers bino pour permettre même ba autorité politique ya mboka oyo bakoma pe
au prononcer lingala ngo na facilité na ba radio boye et comme appelé belé na kati ya Luanda eza pena radio ali boso oyo ba fongoli ba pesi libusu wana ke mutu alu lingala. Ah, c'est très bien ingénieur, bravo vraiment mutu na ngai naza na esengo ndenge na kumbisaka yo na nord donc na ko confirmer yango na kati ya Luanda ke bravo ozoko salela kombo ngana lobaka salela kombo na yo o confirmer nga lisusu ke ozo salela kombo na français tolobi bravo namoni appel monsieur ezoko kota ndeko de di yamba. Allô si mbote. Allô Kiei penza atangi libanda azongi aye ko fongola hôpital na mboka na ye pour soutenir mboka. Donc ça likambo moko za très important. Conseil na bino bana poto bino so bana poto ya licencié. Donc conseil pour na bana poto est très important. Initiative maman Nadine Nsenga azui pour na Luanda Angola. Eza initiative moko eza louable, faut encourager ba maman lokola maman Nadine Nsenga, papa Ange vraiment donc na initiative à boyer hôpital eza ona ndeko nyonso et puis elo va préciser que hôpital wana ona ba ndeko ko baza na diaspora bokoki ko futa mbongo à partir à poto na numéro ya WhatsApp oyo bokomona na ba émission ekoleka na kanisa ingénieur bravo aba na olexa numéro wana mutu à partir à poto afuti mbongo ndeko na ye awa ke na ye tranquillement na clinique Nsenga ba koyamba ye akozwa ba soin donc ba kisi nyonso ezokuta poto to matériel nyonso eza na kati ya hôpital ezokuta poto to wana vraiment ezoloko moko donc louable yo ya wana mato lingi to encourager ba initiative ndenge wana et puis ekosuka kaka na palanka te ekokende pe na ba commune mususu na kati ya Luanda na yebi ke DJ Papa Chéri azolanda biso en direct de Switzerland ayebi ke ye baza na kati ya bato oyo bazoko soutenir initiative ya mama na biso Nadine Nsenga yo pe kozonga na mboka ya kosala TV ben nga na yebi ke yo za déjà wana donc j'ai confiance na yebi ke yo zali na yebi ke ingénieur bravo aza déjà l'équipe fanda tout ça na ba projet belé to ko solo la yango na yebi ke nyonso za déjà ndenge na lobaka dans les bons ya nyonso za ndenge bolobaka dans les bons moi ba mbote ndeko essentiel voilà na pesa mbote na Jean-Claude Mabanzo il a dit il a fait mbongo contre mbongo wana zali vraiment donc soutien ya makasi Jean-Claude Mabanzo mbongo contre mbongo sans oublier DJ Papa Chéri Richard Domingos soutien makasi na kati ya Switzerland et Massaro 001 na kati ya Switzerland balobi kilo ya mboka donc azolanda biso depuis Switzerland. Merci na Willy Moko toujours soutien conseiller principal Willy Moko deux fois sans oublier Blanchard Obama de Genève. Merci na soutien na bino. Ok, voilà beaucoup pour la ndeko chancelier moi na Suisse yé a l'essentiel pardon l'essentiel moi na Suisse yé a utina mikili ya poto a longwe mikili ya poto aye awa na Angola po na sango oyo panzani mokili mobimba ya radio Chiche ndeko el chancelier alobaki te avant yé azonga Suisse il faut aller toujours na radio Chiche radio oyo ya Chandro Production papa ya munene ya bala na simbote na Gédéon etina nga Gédéon topeso bambote na Amelia Mwanda mama présidente ya ba Spiritas ya bato ya Ekiti Watanabe topeso bambote déjà tokozala wana na pokwa nde na bek na bino toza biso moko te toti kozala na l'essentiel akei toza bongo na ndeko Zoé na biso azalanga nzembo donc émission mingi eza pena balanga nzembo pa beza kosenga musique eza ko préciser batu bayemba et toza bongo na ndeko Zoé butu elamu na yo merci na yo pe butu elamu merci butu elamu na bato bazolanda biso ndeko Zoé mpona nini Zoé avant tout na mwa musika Zoé eza Congo famille papa na maman bapesaki yo ou Zoé je ne sais pas moi pourquoi Zoé premièrement on a koloba Congo Zoé eza na musique
tant toyaka parfois balibère oyo bakambaka biso batalaka selon mosala osala eza kombo eza tokola pana eza bateme bapesa no kopesa parti ntango nazoyemba eza moko ya bachanteur oyo ayimbanga orchestre ebele Zoebela bon ntango nazoyemba na ye asentir ke aza na makambo wana zoyembaka epa souetelese ok topesi ndeko souetelese mbote artiste monene topesi yo mbote esika ozali ntango otalaki nga tozoyemba na abi oza na makambo yango zoyebela donc kombo tikala mo kombo nini papa na mama bapesa kombo papa na mama babotinga eza regen esengaka mpe bongo te bato mpe bayebi oyo na zoe quand même mpe zoe azaka na kombo na ye te osatana na mama na ye bapesaka ye ndeko zoe mpo tokende mwa mbango moke kobetela biso mwa moke ndeko zoe abandi wapi bandi kaka na souetelesi te nga koyemba eza eloko oyo ezalaki na kati ya nzoto nanga ntango naza mwana moke nabimi miziki mingi ekomia na ntango oyo boye miziki mpenza ekomia komanifeste epa na nga kua kongo komanifeste bon telema na ndako boye biso oza bakongo nazobokama pa moko na nga alingaki te parce que nazalaki mayele na classe alingaki te asala miziki bon tellement ezalaki de eloko ezalaki déjà esimbaki te ekomaki bendaki entre nga na ye bon tellement azalaki na mwasi moko azalaki na mwasi na ye na ndako mwasi wana ntango amoni bongo nga na mobali na ye babendaki kaka na miziki ntango wana azalaki kosambela na église moko wana na Congo bon église wana ezalaki na choral donc nga nayebaki te mbango mwasi na ye aki akomisi nga na choral don wana bina aza na mwa mona ndako mwasa miziki yana bakisi boye kosimba te comme ça ya oyemba nga mpe nazalaki circuit namonaka c'était lundi moko boye abenga alobi ke faut kende répétition na ndako ya paster bon nakoka mpe koboya te nakei kuna namoni bandeko bazoyemba nga nafandi kaka mopaya donc basilisi baprésente nga ke ndeko balobaki ye babina nga yemba nanu babofoye mosu alobaki ayebi no ando ota oyemba ni bapesi nga baexercice bayeba voani na eke bongo batali nga babi te wana sikoyo tya na kati ya liboka mpo na yebi ke batindaka babisa mpe tya olukabaza na liboka te ezaki plein air boye plein ya répétition ok moko alobi nangaki ye aza na voix ya soprano batiaki nga na soprano partout wana nakomaki zoe koyemba bon tellement ezalaki kaka ki faut kaka nayemba kaka miziki kuna te ti ekomi na ntango oyo na sentir ki mpona yemba mpenza ye naoyemba na orchestre moko boye nakomi na Kisasa royaume Congo nde wana nde nayobanda vraiment pena ya musique nakosala teste nanga liboso kuna ezalaki réussite ndeko sanga nakolanda lisolo kitoko boye na ndeko zoe namoni toyoka nano ndeko zoe ata na akapela te akapela wana po ayokaki na yoka sikoyo na mwa akapela bazali kolanda biso tozali na artiste ndeko zoe ye ayembaka na groupe ya souetelese ezali bongo abandaka koyemba na groupe ok azalaka koyemba na minute oyo aza wana azosala carrière solo na ye longolela biso nano eloko moko ya emeneya pokowana ya zoe utina groupe wana ati longola biso eloko moko ya emeneya toyoka mpenza mpe biloko yango ya zoe afimiko mwana ya roi mwana ya sa majesté afimiko sala mayele na la vie ya lelo yo afimiko basia lelo yo bakopa eleki balingise bazwaka mingi yo baba ya mabala kaka baretournema
ya mibali ya baninga tala mobali oyo yango ya nini po ya kotungisanga luka mosusu nazali engage nevalama koze o mwasi ata aza na mbango me soki aza na mobali te ezali susi ya mikolo na mikolo namoni lelo yo ke bolingo basombaka te nakolela ndenge nini ye bisika nyonso tozwami tobandeli kopesa numero ya telefone bobenga biso 929 046 162 wana eza numero ya telefone singa eza polele antenne eza polele bobenga biso tosolola toyamba bino wana ezalaki zoe nasepeli koyoka nzembo wana kinkester emene ape ya sonamo ape mabe na kimia bisika akenda ndeko zoe obanda koyembe pa swete lesi obandaka koyembe pa swete lesi actuellement ndeko zoe azoyemba wana actuellement naza artiste indépendant selon bacontent so tokuta na mboka oyo osenga te ozala pa mutu tozalaka na baevre na biso me tozalaka na baevre tosalaka communauté ezalaka atendre epesaka yango mokongo c'est pour cela kosala orchestre awa eza rêve nanga te bien na biso bato nyonso tozoyoka mangala boyoki ndeko zoe ndenge alobi ke miziki wana ezalaka mpenza na considération te ezalaka valorize te donc valeur yango ezalaka beaucoup plus na ndenge ya congo ya RDC me libanda awa ezalaka na valeur te mpo na communauté congolaise nyonso oyo toza na kati ya ngula to oyo toza libanda bototombola miziki ya mboka totombola mpenza lingala loko toza kotombola ngo na émission oyo totombola mpenza miziki ya mboka baartiste baza bato bayembaka kitoko bazali donc totia bango mpenza maboko ndeko zoe epesa na numero ya telefone na yo mpona bato bazolanda biso numero ya telefone na eza 929 34 21 91 yayeba nzembo wana sala maboko ngana milekisaki ya ngai ntango ntango ya bomwana lelo nalobi nalingi na mibongisa na luko yanga mobali ngai elenge moseka mobali amonana te nakomana na bitelenga na mopepe ya kaina mbwasanga mokolo babengaka ye chemishan ngai na milekisaki ya ngai ntango ntango ya bomwana lelo nalobi nalingi na mibongisa na luko yanga mobali ngai elenge moseka mobali amonana te nakomana nga mopelenga na mopepe ya kaina mbwasanga mokolo babengaka ye chemishan na tanta chance na kinumba je sais posani ye mabalabala o esukaka se na nzela luka ya yo mobali mpona sirasa bina yo wana eza mwa ndambu wana ezali nzembo ya yo moko merci ndeko zoe tosepeli na koyamba na programme na biso Alain Visor topeso pe bambote biso pe tozelwa na radio chiche Alain Visor asepelas monama en direct de France azali bongo artiste na biso congolais a évolué à libanda mboka ya Congo donc atala na kati ya Congo tozaka libanda mboka zanga na mikili ya bamindele te bongo te donner isa to na lingala malamu to lobaka zanga na mikili ya bamindele azana mboko ya France est-ce que ba doit langue ya français bongo te bongo kala na kembango na artiste na biso Papi Kayembe mbote butu ela munayo mbote na bino nyonso na balandi nyonso to mbote na bino butu ela muté pesa bongo butu ela mais butu ela muté toujours bobaka na portugais bonois bonois ya mwana to lobaka na portugais soirée à tout le monde c'est ça yango wana butu ela mwana alimboleli biso yango na lokota ya français alimboli biso yango lisusu na lokota ya portugais yango wana na lingala tolobi yango ete butu ela ndeko na biso artiste Papi Kayembe lobela biso mwa moke makambo etali ah ben Papi Kayembe c'est
c'est un Congolais, Aza Congolais, comme tous les Congolais. Et à Bandi carrière musicale, toujours dans Mboka, toujours à Congo. Mais ils sont mis tous dans la côté des recherches. Quand je parle des recherches, beaucoup de gens font des références à des artistes un peu connus comme Lobakanza, Jean Boubal, Jupiter Pebazali, au Conseil international, là où quand même ça rappelle passage dans l'Aïe. Donc, dans un monde où on a musical, mais que Congo a plus dominé dans le bolo. N'oublions pas que tout ça, on a 450 ethnies dans le Canabiso. 450 ethnies, ce sont des cultures au fait valoriser. Les bords la coltan, bords la minéré, mais la culture, la bisopé, ils ont la richesse en Boka. La richesse en Boka. Et surtout, dans le monde, moi, mingi na mikili ya poto na ba mindele, ba ça na ba jeune culture te hein de kododi. Yango lelo sanga tokoyoka oyo biso to négligeaka. Oyo biso to négligeaka na Congo, bazotala kaka minéré, bazotala kaka cuivre, ne mettre bova loba, balika kozwa ba tiena ba poche na ba bosani ke peuple azali. Donc, il faut totala peu culture. Totombola yango ekende liboso ndenge yango wana ndeko sanda mwasi kitoko ndenge yo loba kokosaka te ingénieur bravo ayebisaki bango ke lelo tokoyamba bainvité ya solo mpe lelo toyambi bainvité oyo bauti libanda elingi kolakisaki ebokasité ya radio chiche ezali komata mpo tozoyamba bato oyo eti touti koyamba ndeko na biso Echasel auti na mboka ya Suisse toyambi ndeko na biso yeyo toza na Papika Yembe auti na mboka ya France bayekaka po directement na kati ya radio chiche bongo ndeko Papika Yembe tozongi na maloba na mboka na yo musique yo sala lubiza musique les musiques quand on bien des recherches, mais les musiques on s'inspire quand la tradition. Quand je parle de la tradition, je parle dans la tradition sans que tout ça la culture est belle. Moi personnellement, dans la chinois, né à Lemba, mais avantage toujours à monter, on va tous à la recherche, toujours avantage voir grâce il y a des événements les a été les causes à la matanga, les causes à la fête, les causes à la cérémonie, bien accueil, mon réception, il y a pas condi. Au monde à bateau à bien à ballet, la musique traditionnelle, et avantage la mission qui ça c'est à moi tout ça ça va mboka et bien province, toujours au Congo. Dans Simanango, ils ont des recherches, ils ont la culture où tout ça s'adapter pour imprégner en mboka. C'est quoi les particularités dans les années? Oui, merci. Particularité dans la musique, on a créé un propre style. Si on n'a pas de carrière, on a na bandi, ça va style reggae. Oui, on a bêta pro, bêta pe bandongolo, mais la forme est différemment parce que on a ils ont la différence, il va venir la dédicace. Dédicace, c'est par la culture na biso. Et ça vient, mais biso na dengue tout ça la recherche na biso, tout ça la mine, tout prôner la thématique où ils ont engagé et puis éveiller de la conscience. Dans le niveau où on a tout ça, la richesse na biso traditionnelle pour nous créer et l'eau ya sika ndezi no logo c'est radio chiche et l'eau ya sika donc ngana linga bilo ya sika l'eau nga mona créer bilo ya sika comme style où ils ont nommé ordo folk. Ordo folk cela veut dire folklorique ordinaire. Donc tout ce qui est folklorique traditionnel tout mélangeant on a ba son nyonso eza ordinaire ou eza ba son moderne et on tout ça c'est style on a béni ordo folk. Bongo ndeko Papika Yembe ko ebisa biso mwa moki obandi penza wapi to inspiration wana ozo yango wapi olalaka na ndako na lembo la moki to banaka kotala vie moko kwazaka osepelisa yo to kenaka sika moko kwesepelisa te yo pe fo sala musique yo sala. En principe, penza merci na question. La question est rappelée na penza ba jeunesse na bisopo. Sauter tous les qui na ba jeunesse doit soutenir musique on benga ndongolo. Ozomona tous les qui na tout soutenir en haut, tout qui à gauche à droite. Mais na zoka chance mo ya kokelotika ami mo ba beta na viva la musique comme on est CPP. Il y a partie où on a zoka occasion pour tana papa Wemba. Papa Wemba a tout sur benga kinga ebisinga bi tal nous agents yo poser artiste c'est on a ça musicien qui invité papa na za musicien nous on pas bien azo banga aux musiciens invité papa na za musicien na otika amina ngai. Mais après quelques temps après, un an après, on a découvert la musique pour la Zola, ils ont hors du commun la musique pour la Zola de Ndongolo. Et puis, pour la honte, ça comprendre que non, il y avait quelque chose en moi qui devait être éveillé et l'ancré. C'est bon. Et ça, c'est pour ça que moi et l'autre, déjà, eu au sala par rapport à la musique. Ils ont révélé dans le sens où ils ont les gens qui sont pour la mini la thématique donc ça la partie où il y a là où ils ont même
projet tout ça là on mikolo na sens wana. OK. Bino bato ya mokili bozali se boye. Yo la mukyo tangi kombo ya nzambe te mokonzi. Kasuzuluka nini nanga. Ozuluka bomoto nanga ye. Ata bafinginga. Nyonso pamba nyonso wana. Puete balobaki mabe. Basalaki mabe. C'est ça. Bongo, ce que ça dit que la musique était quand même aux un instrument, mon repère, mon sous yo bêta à part musique, à part koyemba, instrument tout ça fait partie de la musique, mais quand même aux un instrument mon yo bêta. Elle a bandi recherche na lobiwana bandi recherche na ngai en fait na préféré qui na yo instrument mon repère des a négligé pas bado. Ou a bien ko la tam tam mbonda. Ngana préféré na yo ko na ngambunda. Et puis elle a bandi ko yo ngambunda wana. Et ça là qui non ndenge ezalaka ba oba ko encourager yo na ba ko ba ko betuma ba ko bazali ba ko ba ki non ni yango moni nzembo na lobi bino bato ya mokili bozali se boye ola moki olo ki pe vina yo moko olo ki pe ya mutu mususu. Donc elle peut nous pesa ba conseil na chemin à parcours ya travail de recherche na sali. OK. Ola ki pe vina ya to ki pe via mettre ya ingénieur pour ni ingénieur ba ko mutasala makamba boye. Pour ni biso sala raté donc en tout cas ils a bien makasi ko ka artiste na biso ya mboka boye sana. Bongo koko ce sont moi muke ba avantage ya musique yo betaka. Ah ouais, c'est l'avantage. Avantage c'est ça qui ont plaisir d'abord. Il y a eu mon cours ça d'abord. Les gens qui n'ont très peu au coma, soit un grand star ou quoi. D'abord, ce qui est bien la musique de ça là. Ils ont pour défouler ils ont bâti stress quoi. Ils ont longu là, ils ont charge mon au bout. Parce que j'ai vécu ici là avec concert dans que ce soit à Kinshasa, que ce soit à Poto. Bah concert sur la bêta, bah fanatique baya et à témoigner mon hobby, aux autres dégager au ramoko ou ils a différemment. Donc ça veut dire et là ça m'a schéma aux alliés, ils a bien. Soit papa il m'a dit ça il a mon allé passer. Et puis donc nazalaka moyembi na yebi mwa te bato su na botanga lo bazali moyembi o kino biso to mona ke bango ne danser mais le ko